na ba problème ezate donc quoi maman pesi mbongo azi maman okoti na ma bureau na bango abimisi pan abisi maman liputa donc on appelle ça ezali ya yo pona likambo oyo oyeli pona mwana na maman telemi balongola ki li papa balongola ki soutien balongola ki nyonso batika na liputa akangi na tolo donc maman akangi liputa na tolo babisi kena kuna okende ko se faire purifier babisi lala tout droit maman azaki au telema kaninga simbebo babani ko kiti malema maman kiti ti alali atika makolo tout droit babisi ko fongola misu te donc la kangi raché na kingo na telemisie maman fini misu maman na sentir ko la ba menacer Rachel maman ko prétendre balobane ko lobate yo ono so no mona kanga munoko tika bango mo bakene na Rachel so saka na obeta okene kuna mo ba Rachel ba noki donc ko Rachel fongoli porte abi oui na comprendre na dino donc dans ce cas maintenant yeba ngo koti awa esi o miteki okobima awa te et tellement maman manate mabi longola bilamba oyebi ba principe kende tikuna na soko petolama maman ko ba maman na kiti maman ko azolela mais ko le 14 ko maman na koti kuna na kimba moko maman na gangi alors bana nzambe ezana kati ya timona parce que baki na suka tokopesa 10 liste ba pasteur na suka tokopesa les fils ke ba remerciement na bato oyo bazali kati na bonzambe pona epesa encore makasi ya ministère ya bonzambe et utisko likolo ezokita et tama ko bien le Seigneur yo zali ko na ngai ozana poto ozana sasa olala na butu olota mutatambola na ndako na yo toko bolexanga Alexis mais tu senti à un moment donné solo ya parfait on attend combo mais pourquoi se fait-il jeune homme oyo aboyi kofuka melangai mona ki Yogen a se répliquer ce qu'on a carte nanga sous forme ya loi gagné balobité ba répéter encore ces gens là babi les anciens et les ancêtres nyonso bazana dojo na ba pasteur nyonso oyo yebi bazali toujours derrière yo ezalaki moi si il y a cheveux rouges na se awa alati eloko moza rola poso ya ngando makolo na ye ezalaki propre en plus avec na ba vernis likolo na ngo ataki rose mamana agangi na kombo ya mutu moko na lobaki ba kombo botu na mati fani ezala mama oyo azali représentant légal numéro 1 na kata ville ya Kinshasa Mubimba ba deko bazana matete donc bayebi azali mama oyo to bengaka na kombo ya bela ba maboma luka ozwa bango oyo bazana be esprit ya makasité ozwi be esprit na bango o garder ozwi okionome ya corps wana o banosela ngo epa ya Rachel yo ko tende nini yo ba bimisa ko ndako pona nini yo ko nini o gate bien mais dans le Seigneur ozola na ngai au mona déjà mutu mo parquer voiture akani mutu alboma ko tia ke nae yo ka sine ndeko fais très attention les ama service monsieur senga ile kabongo au mona mutu mususu azana voiture mais chaque fois za mutu alboma mo bazana ko na bino mais mona mutu na souvent akabele msubilo ko lia ou bien akabele lamba yeba ezana eloko moko ezana kati wana sur le plan spirituel. Let's go. Tout est grâce, bien-aimé dans le Seigneur. David a dit, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, je vous invite et bienvenue déjà dans cette émission témoignage, une émission qui nous édifie, qui nous bénit à travers les expériences que nos bien-aimés ont passées avec le tout-puissant Créateur, aussi avec l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes bénis parce qu'il y a notre bien-aimé, le frère Baby, qui est déjà avec nous sur ce plateau, avec frère Michael.
nous allons encore être bénis davantage, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Voilà. Mais avant de recevoir mon invité, de lui dire un bonjour, un shalom, je retourne rapidement à la régie. Réjouissons-nous, ce mois, c'est le mois de femmes comme les hommes nous ont donné. Donc, tout yambaonka bongo ka bien même. Point. Mais recevons cela tel que Papi Sibiswango. Réjouissons-nous dans le Seigneur et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Oh, ni nani, Tibidon, tabibon, tabidon, ni nani, Tibidon, Aksanti sana Bwana, Tibidon, akosakate Yesu akwakakate nalabi seleka ngai nakosale la Yesu na ngai nakosale la Yesu na ngai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Bandi mina Yesu, sabadino tokumisa Yesu masiya na ngai azana bomo Yesu azana bomo Shamazana bomo azana bomo yeba. Napene bon, ça va problème exacté. Mais bi ne la kosala te, mais le lobi bongo yebisaka mama tanga bi même si maman pesa ngai mbongo ya dra ya pembe. Mama bi mbongo ya dra ya pembe bi we mbongo ya dra ya pembe bi. Boteka tango awo bembi te ba dra ezali awa pesa kaka sacrificateur mwanzana. Et tango bi sacrificateur soto ndukota ki tokuta na so sacrificateur te, tokuta ki pe mutu mo te so ki ya bonga te. Totaka mama ko boy, abeti mama ko porte meza pembe wana. Abeton 1 2 3 mais abeton ko mbatele mbeton ko likofi 1 2 3 tonga abetango mbala mota be porte wana ifungwa ton porte ifungwami na tala bwe mamoko mutu mo azalaki wana azalaki mukuse mais mukuse bataya mikuse normal mais alataki pan moko ya pembe mais na songe ya pan wana bakangaki liseki ya nyama na poso moko ya mbembe so tonga bimi abandi ko tala ngai tonga bandi ko tala nganga pe na ndo tala tonga ndiko tala Malma senti ba connexion nga nyonso elembi na bali mama sko ko invoquer yogen ton ko invoquer yogen mbala moko no ko moko ye mettre ngo prophète ngo ebisingai abi awa bazana place bango ba okitela te parce que place ko ba yebi bango trambi non lokolo yebi ngai il faut bango ba parce que piste na bango izane nzoto na ngai apa mama ba OK ça va problème été zela prêtre bongo asala makambo na ye e bongo yo okoyeba nini neni no senga po bakita mbala moko azwi liseki wana place tozalaki mati fani izamna wa ndako pena plafond ma mutu normal azwi liseki wana akoti na mnoko abeti donc batu tout tozalaki wana to kangisko mato tant que na kangi mato non comme moko soufflement parce que y a puissance ya sou mo ba bito mo beti mbango mi beta fungu ko mabo mama lo ko so bisanga lebi so ni no za mutu ko fuka melate ngonga ni na malonge betu wana ofuka mela mama pa ko tena zalaki sko na be ofana rap mama sko na kangisko maboko na kangi maboko na tema boko na ngabo na kangi so tana kangi sko maboko na bandika ka koninga na wasala prière so na wasala prière so na belle invocation na belle invocation maman na sentika lourd à côté kiu la fin que mythe bino comme on lui a se présenter non je suis moi bien lourd mon abi OK ça va lourd na kangi tata bo yoga na côté pour se présenter c'est bien moi yoga na abi OK merci yoga à maman singa non tout ça na service ah
ngabi so to sambi OK biso pe to awa place ba tia molimo na ye biso to tele pour la sécurité ngabi sécurité bino bosala awa esimbate vont mettre tika force de traction et seulement entre ya bango na biso abi to sala na ngote parce que l'esprit mingi eza awa eza l'esprit ya mai yobi ke l'esprit ya mai mingi ba konzaka mingi ba esprit na biso parce que bango ba mingi so ba awa bazaka na ta mingi ya sécurité abi ko négocier le loko soit biso moto kanga biso moto zui to kena ye na ba problème ezate donc quoi maman pesi mbongo azui maman okoti na ma bureau na bango abimisi pan abisi maman liputa droit on apeso ezali ya yo pona likambo oyo oyeli pona mwana na apesi maman tant apesi maman droit wana ya pembe maman ko abisi maman droit oyo na pesi yo ezali ya yo pona makambo oyo oye awa pona mwana na yo mbala moko abi kende na kati ya couloir o tina suka o mona pompe ezobimisa mai yo sokola mai wana tango yo kosilisa ebongo okozonga ebongo to ebani to sala donc soit lobi bongo mbala moko na yo kakamba moko yo gena bi bebi naza contact maintenant na Micheline eza l'esprit oyo ya opérion eza vivement na kati ya place bino ozali ngabi oui soki ezali awa Micheline azali ozo contrôle nango abi OK ça va problème mais na ebini to sala mama telemi balongolaki lipapa balongolaki soutien balongolaki nyonso batika na liputa akangi na tolo donc maman akangi liputa na tolo babisi kena kuna okende ko se faire purifier donc babisi maman bonga la bino purification no sala na mai maman osinga ebongo ya bino bosala na nini ngabi biso sala ngo par l'esprit ay par l'esprit bosala nini ngabi so me ko sala ngo awa ekoningisa mabele singa telo mo sele mate ngabo ça va problème été maman za non purifier bon maman keti na kula to maman comme na kula bon maman gani maman laisser amoni abino akoti maintenant na monde mususu na monde abi monde na kota monde ka entrer tu ne pas abima abetoli sur le monter parce que bato ba yambi wana bangonde ba osukola ye donc so abi singa bongo bato ba osukola ye ngabo problème été na la fandi si à un moment donné maman banali puta bakangi sko kitenzi moko ya rouge na mutu na liputa na tolo so maman tango ozonga na musko mutu na babenga ki apesa jwana asimisko maman na liboko mais maman liboko ne esimka tolo bo so azo pousa maman mais sko démarche maman tambola na combat ezali démarche oyo akoma be esprit ko na kati na ye so maman tambola ti ba comme c'est pemé na drona ba bisi lala tout droit maman azaki otelema kaninga simbebo babani ko kiti malema maman kiti ti alali atika makolo tout droit mais c'est ko fongola misute yo zala concentré après maman wabi Rachel telema Rachel atali bango anisika mutu babi Rachel telema Rachel atali bango anisika mutu ti maman ko prêtre nabi bobenga yaya nae ba benga bi telemisa Rachel na biso na malemba yo kate maman zwili buku nanga kangi Rachel na kingo parce que ça taille muke na sie tokomona eso nzamba kosunga le 28 akozana biso na live pona témoignage komi penza na suka bana nzambe donc so la kangi Rachel na kingo na telemisie maman fini miso maman na sentir ko la ba menacer Rachel maman ko prétendre balobana ko lobate yo ono so no mona kanga munoko maman ko na zo Rachel mutinika Rachel bese il faut longa bilamba na longole lamba likolo na longole sous-vêtement na longole soutien bana nzambe ezali eloko na baka ezalaki na bomoto te mais ezalaki animé par les esprits mauvais oyo banda kosala ete nasala makambo wana donc na longole ba biloko wana nyonso na longole sous-vêtement na zuma moko liputa na kangi na tolo esinga kanga na makasi na kangi makasi maman pa na banoki na kula esinga kula yo sukwa na niveau oyo tika bango mo bakene na esi Rachel so saka na obeta okene kuna mo ba Rachel banoki donc ko Rachel fungoli porte et loko ngana mona kuna ezalaka moi lumière mobu mais lumière mo za ba lumière mo lokola ba lumière ya biso ba lumière mo satanique donc ce que éclairé mbala moko na Rachel bagangi na kufi na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros donc dès aux ans on a galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta qui dit sérieux. Oh maman comment des bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu
nakesa so mulongo kuna pona zela susu kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme on a bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, awa na sena mokili. Et bon awa tozawa, poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Dans le moment qui se connaît, na bisko ndene bita. Yepe wa sokole. Parce que place biso na bino to oyokana. Ezane place oyo tozana bino na tap na elamba dra oyo ya pembe. Si to fin de fani Rachel ayobima. To so Rachel abimi na mon peka ancêtre wana yambi asimbi atenga loboko bo. Abisi ko meko lobate maman ngapana biyo. Ko meka ko lobate oki, ko meka ko lobate. Maman pa Rachel ay balali, c'est tout malali balali si bango na maman. Mbala moko maman oyo ayaki na maman na biso. Tango siko yebisi bonga bi yo awa yo elaki nini. Abi ngai ngai awa na yaki kotika ndi bango mamoko prophète wana abimi abi yo kotika bango yo binzela oyo ndenge nini abi te ngane ka kotika bango yo seke oyebi nzela oyo abi wina binzela oyo na yaka ngona bandemo apesa ka boye bane na ye soto apesa na abi abi bino nde bozali ba vrai malin koleka biso bino boye pa na ngai ngana pesi bino ebongo boye kozana service na ngai okima ngai lelo bete okoyi na kati na makolo na ngai ayebisa mama oyo tokendene oyo bena biso to na ba Kongo ayebise mama yo yaki awa pona no yaki awa na ndenge nini yende siko mama na ndo bangeno ngana ebinzira oyo na yaka na bane moko boye abina bane moko yako sana nini abite ngape na yaka na makambo ngai abia bino le boza maele bino boyaka pa na ngai ngana sali apo bokimi abi oui na comprendre na bino donc dans ce cas maintenant yeba ndongo koti awa esi o miteki okobima awa te soki sacrifice ezalité bana nzambo ozali kolanda ngai yeba soki déjà olongo na ka diable bakina sous kotala te songo olongo na ka diable yeba déjà tali croire Jésus Christ kende pour du bon yeba te retour na yokuna e ko suko kwa histoire mona yebi ya mwana masiko na kubina na kabari suka a perdaki tambala na ye a perdaki pe bible na ye a se retrouver na tolo ya païen. Donc ce qu'on a le bongo maman nga bandolela fc tellement maman te mabi longola bilamba oyebi ba principe ke nekti kuna na soko petolama maman ko ba maman na kiti maman ko azolela me ko le 14 ko maman na ko tikuna na kimbala moko maman na gangi ngai te ngaba ko se nga maman ko bani ko lela osko se ko se lamenter lo lenga ya ki tonga zuba biloko na ye ningi ba ko ma ko se lango et alors bana nzambe ezana kati ya timona parce que baki na suka tokopesa di liste ba pasteur na suka tokopesa ne fiske ba remerciement na bato bazali kati na bonzambe pona epesa encore makasi ya ministère ya bonzambe donc maman na tango bani ko lela mbala moko notre maman prophète wana bi bobi misaye perion tazo bela perion mon senti mo pepe siko koti
ba papier c'est là que ne bandi ko mata maman ka ba chaîne ka ne ba c'est que maman lui périon ah bandi ko belle bandi ko invoquer périon bandi ko invoquer si invoquer périon qui pété si maman de nous sentir calme donc calme stoki kimi koti to kasko lokola makolo ya moto ala ti talent et otisko likolo ezokita et tama ko bien le Seigneur yo zali ko na ngai ozana poto ozanga tsasa olala na butu olota mutatambola na ndako na yo olala na butu omona présence ya mutu songolo pakala to pe présence ya mutu moko ebité na kati ya ndako na yo loka de toutes les façons ou bien bassin nzambe va prier pour na ko chasser d'esprit wana ce sont des esprits auto benga bango ba fantôme ou bayaka pour na ko bangisa bana nzambe donc ce que bandi ko kita ko maman na bisi yogen est-ce que esprit no ebango habiter sa présence ya DS moko boye asana likolo nanu akiti tinga likolo ngo tamon escalier bi oui auti likolo za kina immeuble likolo nga na ko du passe to fana so niveau moko bi oui yo mono niveau moko mais yo yebi ya likolo kuna banda za za na escalier matifani ko bandi kola ko ti ko tumsi le telemaki ngai na prophète wana na ancien wana telemaki maman to senti lokola mutu aleki na kati na biso mais na chair mais azomona na te donc so mutu aleki na kati na biso senti mutu no panza binoko bolexanga Alexis mais to senti à un moment donné solo ya parfait on atanga kombo na kombo ya bana ya ndako mingi babenga bango héritier mingi bato bakoma ko modifier babenga bango kenzo alors parfait ya bana mibali ya bana basi pe koma izanga na kati nango okumona ngo izana fleur mais actuellement et comment même si ya ba rouge à lèvres même si ya ba déodorant donc que to ki sur la parfum na moko akemba na moko place moza kwa kiti moko za kwa bureau mais okiza kiti ya yende afandila mamoko to sentir présence ya mutu et kiti dernier likolo après efandi donc efandi mbana mona la prophète wana na maître na ceux qui serviteur na wana ba fukami barobi soyez la bienvenue maîtresse pour soyez la bienvenue maîtresse mbana mona ko voix ko banisiko kuluba na bamie. Mais pourquoi se fait-il jeune homme oyo aboyi kofuka melangai moko ki yogen a se répliquer ce qu'on a kati nanga sous forme ya lua gagné donc soit gagne ce comme yogen calme-toi elle non sakai na biso maman ko bi yo ozolo bana na sakai na bino maman ki sko yogen a gagné susu maman tonga ti su bonga bi yogen calme-toi na bani sorti sko que non be kai sko e bandi komat maman ko na tela boué place mutonga zalaki c'est comme si espango telemi et bani sko ko s'approcher devant mai babe na telemi kaka tala telemi na kanka maboko na otala maman ni msama ko na otala maman na senti be kai na nyonso ya trois côtés telemi il y a deux côtés et telemi tango telemi bala moko na senti maman ngomba parce que ya dojo et beti maman na ki singai tous les ancêtres et les anciens sont derrière toi. Tu es toujours le fils de Deus, tu es toujours le fils de Sou, tu resteras toujours un envoyé spécial, comme on avait envoyé d'autres prophètes, d'autres pasteurs, comme le maître suprême et Deus. Sois calme, nous sommes derrière toi. Donc, ce que le bongo, mais c'est bon, on comprend ma cambalobité, bah répétez encore ces gens-là. Babi les anciens et les ancêtres, nyonso basé na dojo, na ba pasteur nyonso oyo yebi, basé toujours derrière yo. Soumission et gozala toujours et pas na yo. Na telemi pika kana hotel. Surtout na poussa sa présence ne komi pembe na senti momoko nzote ningani. Maman na yoge na singai baby ko esprit akanda. Mais maintenant nous senti ko kande bandi ko mata, na usko ba pale telemi mbala mona tela momoko esprit wana e bandi ko zonga te fe na kit. E bisingai mission na oile awa e ko réussir te. Ngai poani. E bisingai parce que moi o yeli biso awa pona biso to pesa oye a rusela te to na besoin a sela biso ngabino. A osela bino pété parce que biso pe na ngambu na biso tozana besoin to ça lelaye alisinga yo zana bana ngabina zana ba ange oyo yebi alisinga présenter ngabango na visite présence na zana Micheline na zana Gabriel na zana Elisabeth na zana Gabi après bisinga oh ce sont mes filles après donc ce sont mes filles ngabi wane zali bango et pas yo zali na mboko za ya mai mais na mukili oyo bazana sur autorité na ngai bisinga oh pourtant bana quand na bina pourtant depuis calme bisinga OK ça va après c'est bon maintenant na zana besoin apparence na yo bisinga hôtel mon apparence na ngai te mais ngai na omona yo ah yo mona ngai oui parce que obimi na apparence bongo actuellement so ngapela bina minutes on a la taper apparence ya komona na mono bisinga ozana eloko osala te maman na zili beaucoup na nga oyo
na tomboli liboko to na tomboli liboko tima solo tout solana mama na Rachel ba yokate mama na pe moska ni ba yaki ba sungile pika wana na tomboli liboko na ngai likolo to na sola en esprit to na tomboli sko liboko na ngai na banisiko sentir place oyo e banisiko pena moto moko ya rouge to ba no pena moto moko ya rouge e che scanning ba tela ngai e baniko baluko mona tali e misiko ba éclat mobo lokola ba mwinde étoile mbala moko na ka yoke na bisingai yamba yango tango na misu na yo na zui na yambi yango na tuna misu na fongoli sko misu boy normalement sko tozaki sur na place wana te tozali sko yo na se ya mai mama pe na mona sko esprit wana ndenge nini et ça paraît ça kisko ezalaki mwana mwasi ya cheveux rouge na se awa alati eloko moza rola poso ya ngando makolo na ye ezalaki propre en plus avec na ba vernis likolo na yango ataki rose sko tonga bimi noka maintenant Elisabeth ni Yogen Bisingai tout n'est pourquoi à une apparition il y a cheveux rouges et pourquoi à une apparition il y a rose dans ma colonie donc ça me dit tout n'est pourquoi dans l'apparition il y a cheveux rouges Bisinga oh au morning oh c'est au morning na mutu ngabi wi na mono mubima pourquoi ma kono ozana rose lokolo ozana rose c'est que veut dire ozana kaka parmi wa oyo ngai nazali ko salela après maman wa Bisinga ok maintenant on a besoin de fuka melangai no biyondo fuka melanga to sona lo baka bongo na tela moko atomboli sko liboko tonga tomboli liboko na musko flamme de feu moko e bina liboko ne est-ce que na côté jusqu'à 3 ce qui fuka mite na obeta na bi ozana loko sala to tombola film obeta mezo ngai te tonga tomboli yango abeti mbala moko e beta sikoyo mama wazaki ya kolala na obayaki na mama na biso mama tonga beti mama mama na agangi na kombo ya mutu moko na lobaki ba kombo botu na mati fani ezana mama o azali représentant légal numéro 1 na kata ville Kinshasa Mubimba ba deko bazana matete donc ba yebie azali mama o to bengaka na kombo ya mama NAND na suka yo moko succès yango so comprendre kombo ya mama ngona matete okobenga mama Tiffany topé okobenga papa lokwa deux ans permanence na kopesa yo détail mais ba donner presque etika la pas Tiffany pona boz encore éclaircissement mamana comme les ali mamanda bandeko bayebi comme les ali mamanda donc so ya beti fu mama na gangi na kombo ya mama wana donc gani mama comment fait-il film oyo ekilongo na nzoto no ekozwa mutu wazana na cher ya ime ya mutu ya esprit te na bise kozwa ngai te au fur et à mesure sala boy au fur et à mesure ko na ngo ekoluke ko mampanzi nawo to so na nolo bani bonga bisinga yo sala ngai mamoko manzaka ne ibani ko yamila to manzaka ni yamila mbala moko na mamoko lura bisinga baluka pendant 3 fois ngabikane na sabisinga baluka pendant 3 fois mamona baluki 1 na baluki 2 ya 3e fois na komi wa moi Elise mo baluki rapide maman ba corne na ngozaki na mutu mbala mo eke betie ko isi mamona kit maman sko bando ganga sko na kombo sko yo ya prophète oyo andaki ko pesa initiation on a bi communiser na NGOY multiplions par 2 au mona d'été nous comme mon mubimba mingi ngazali basé na ngomba kuna kutoba ndeko bakinda pour la prière et scatoleka et alors tant que ya beti so bando ganga so na prophète na ganga tant gani mbala moko nata maman pa tu nous sommes sikoyo na peste ozalaki na mama bloko wana misuti mais si yogen ça va yogen bisinga waza moyo mkika kuna ngaki kutoka ngai ngabite toka ngai totika parce que tu as besoin na mama ta mama kutazalaki azonga kumba mama ya matete akumba mana ndanga mamundanga banza mibo comprendre abeta on accord mamundanga bandeko matete baibie mama na azali spécialiste ya kusala makamutali kukanga mibali na kisi azali spécialiste ya kusala makamutali uzala na poto libala ya poto baby mutazana kisasa akikugani libala nayo azali numéro 1 oya yambaka mingi ba sirène oyo ba utra na ba pays lokola ba Niger ba pays lokola ba Sierra Leone wana ba pays lokola ba Pardon frère tous les cas que c'est les publicités donc tout cela et alors tant sikoyo et salimi bongo mama na banisiko ganga kuma mama wana tant ganga mama ko prophète wana aya simbi abise tika olobo on so bien na senti mabe na senti wa mabe singa se fanda mupanzi boy fanisi mupanzi mama singa baby to sala ndeni ngabita eloko sala ngana bisibino na ozwa Rachel bino botikala na eloko ngana watakati ne esinga OK invoquer okionom na tomboli maboko na baniko invoquer okionom tona baniko invoquer okionom bana moko na dojo singa
awa okionome ya kopesa ya connaissance lokola ye tomonite so moyen kozala luka partir ya kuna bi a partir ya kuna awa na omona eloko sete ba non kuna ezana batu mingi kutu babela ba maboma luka ozwa bango oyo bazana ba esprit ya makasite ozwi esprit na bango o garder ozwi okionome ya corps wana o ba no sela ngo epa ya Rachel donc bisinga bon ok ça problème ya tine c'est bon non ya ton abimi nesi momo yo gena kima distance même si à 100 mètres vérifiement la paramètre d'ozali mutunya ozali boma yo gena kima bisinga oui na complexe moboy na mo mutali boma moko azame azaya mwasi azana na besprit ebele penza tinga ok c'est comme ça ça corps autre ko ça l'habiter na mo lipe mususu permis mais besprit bazakati na ye en tout cas connaissance négociation na connexion et ezala pena mabe vous mettez ozonga bi kita place wana banda kosola to akiti ngana mo na bimi na ko ma place wana na mo bana fanika na ko terrasse yango lokwa mutu na pisse na zima mo libo pa na tie libo liboso boy to nti mutali bo liboso mutali libo bandi ko pusa na tali libo nanga to kumka pembe na mo pa akoyi na mafu mo pembe na mai wana mama na simi na liboko na telemse to na nisko pusa na ndo yana ye no kama moko yo gena bisinga baby sala mayele sala intelligence na intelligence sabi banda ko gangela lokolo ndiko na ye na bibi na sa bongwana no gangela yo ko tende nini yo babimisa ko ndako pona nini yo ko nini okate bien mais dans le seigneur ozola na ngai au moins déjà mutu mo parquer voiture akani mutu aliboma ko tia ke nae yo ka sine ndeko fais très attention les ma service monsieur senga ile kabongo au moins mutu mususu azana voiture mais chaque fois za mutu aliboma mo bazana ko na bino mais mona mutu anaka souvent akabele msubilo ko lia ou bien akabele elamba yeba ezana eloko moko ezana katwana sur le plan spirituel to boite ki yanzambe pezalaka et là tant ce qu'on a bani ko zena ogangina tina maîtriser ce que esprit nae na moment na place mo zena mo nzete na fanisi wana na basi ko invoquer dojo ton invoquer dojo les si on a zana okiono mais aspect physique na ezali babi détruire na détruire mo bana basi ko prier na bimisi esprit na ye na ko tsango na kati ya mulangi na zwijimo bona simbaki ezaka ba jimo zanga balabala bona zona transformer ngo en poison na pesi ameli après c'est noya na ina bimi na zone wana na pesi prophète wana zwi esinga oh wel biso pena eloko bien siko Rachel est-ce qu'elle part biso mbale to meka ko négocier mais problème est to négocier mais bossa ne loko oyo bango il faut bazonga lobi même na R kuma dia avancer ba mama toujours kaka kao mama pe kuna akomene ko loba kwa mutaliboma to na butu ba bisiso bo fanda bi bo zana bo ba cercle parce que na telemi na mutu ye mopanzi ba 7 ne muso pa ba 5 mutu moko to komi lokola 4 donc moko liboso boy moko mpanzi après bibo tia mabuku sika mongabi ngana bino prière moko etika lozala guider même tenter bino na force bino bozana ngo bozo esprit boko etiango bozo esprit oyo bo mombela ngango après c'est non yo pour forcer la participation bombe la nzambe na bino ou bien secteur bino bozana ngo habiter yo aider pe biso habiter bo sala nga fongola kaka ba orientation d'esprit na zone la fanton on se prier mais on se connaît que singa baby na fatigué il faut na zonga mais esprit oyo eza kati ya mulangi oyo okupesa yango ipana bango to zonga na butu na ngai na kei d'abord na okota esprit oyo na ngona kati ya mwana mbali ya Rachel ibongo Rachel aussi rétabli akomie ba lisusu te bango ba otika na okiono mais tant ba zonga kuna après quelque temps ndeto ko luka pato boma Rachel mbala moko parce que azala biso na bi OK ça va problème yati on a presque nos solo avec ma baby na besoin ali ngaba ozana besoin ali abia na besoin na ça va zati ba 01 no malibanda na ko luka bilo to lia ufani 01 avec la malibanda te ine bon ba sele ba prier na bango ba prier na mo ba sali tina suka sikola sisi prière non parce que ba bela sikola kombo ya mama mo boy beli me ba ndeko pe boy to tshama to na liste mama ngo kombo na ye asape kaka mama mo ya matete komone loboko asika donc zongo tshama na lingala asape pa mama oyo ba tunanzambe mingi ba yembi mais na c'est ignorance na opesa pe na banzembu oyo et aza figurer na ba kombo ya ba mama wana ou ba prophète ngo ba sela ko mo mwana nzambe okozwa tant okoyoka ngo okomprendre oyo nazali ko témoigner na butu alelo. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez Biso Nabanda Kunabino, car le lingue tozali.
vraiment tokosenga na bino na bolinga nkolo bayo bolingaka kolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo ya milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komiango wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement. Donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngakolo, Bible ngala certifiée, Bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Talioyo attaque au Tali. Donc toujours sous kaka na ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au lundi mission ka ucho landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo. Donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo landa wana. Donc sur mon titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment la titrage wana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. L'obasata nazana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go.
Jésus. Merci Jésus.